BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. En tout cas, nalingi bino ya trop. Ceux qui osent mutuasika na chaîne Abisso, ko hésiter te au s'abonner, au tiki like na yo, commentaire na yo, et zo sa la biso à ce que to loke la rabino ba news, to la rabino ba news oyo bolingaka. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci infiniment. Na bino bato boza déjà na chaîne, nazo remercier bino pour la confiance au bozo pesa biso et en tout cas vraiment ba abonné to banana bango kino lelo to ko bakana bango. En tout cas big Zuzubi à vous et Agrippine abonné fidèle au landara biso mingi. En tout cas big Zuzubi la otié ba big potopoto, merci beaucoup. Voilà. Vous informer, c'est notre souci majeur. L'émission Abisso 100% news et analyse. Toya Kawana, Toso la Tugé d'Anabino, news nyonso, et zo les canana communauté congolaise Nabiso. En tout cas, un grand merci pour la confiance bo pesa biso. Nde bo ta la bo s'abonner, et zo pesa biso le sous courage, ya ko sale la bino moussala. Voilà. Vonette, qu'est-ce qui se passe avec elle? Vonette, Yende Makambo, la star du moment. En tout cas, film au Bellevue à Sali et touché motema nanga. Asala naeba film ya kitoko. Mais tour oyo, en tout cas, motema nanga qui touché. Dans son temps, la film wana nazo kaba larme ezo kulengai, mai na meso ezo kulengai. Qu'est-ce qui se passe avec Vonette? Film oyo, eza vraiment bien. Vonette wana na ebiete. Première fois na monaye. Na découvrir na Bellevue TV. En tout cas, Bellevue, tu as tapé, franchement. Tu as tapé au salé loko oyo pour valoriser ma personne handicap. C'est ça. Moussala yabino ba comédien. Yango wana. Yango wana ko divertir. Oui, bien sûr, ko divertir. Mais ko informer, oui. C'est aussi enseigner, conseiller, éduquer. Théâtre ezate kaka, comédie to se kaka, to seki non, to ko seka mais to retenir quelque chose. Ba film aboy eza bien bozo valoriser et loko Bellevue au salé en tout cas, j'aime ça. Nga personnellement na lingi ango parce que vous savez, nga naza toujours au milieu du village, ceux qui mutu a salé loko bien, nga na ya kawana toujours pour commenter. Je suis pour tous les artistes. Je suis là pour parler de tous les artistes congolais. Et Nigeria, en tout cas, bango nyonso, awa na chaîne nabiso, tolobela bango. Voilà. Et là, on y est comme Vonette. Vous savez, artiste, il y a liboso, il y a vraiment un handicap, il y a makasi. Oui, to monaka, qui ça, azaka, babega, qui peka. Azana handicap, azalaka, na konki. Malgré défaut na ye amona angote, ba mesana nango, malgré en plein scène ba finga kaye yango mais amona ngoka lokola un théâtre amona ngoka lokola comédie et lelo Vonette tomoni abimi eri abimi wana avec son handicap azana no un likoloza moko et puis de deux maboko ne misapignon so presque nyonso za ko kateneza mikuse en tout cas batebele peut-être bando valoriser été mais loko Bellevue a sali un Bellevue, nzambe fois pas mbolo nani parce que idée oyo au boulé bien parce que batumi bakanisa kaka bato ba na valeur na vie et ça muto azana makolo na maboko non ezana mutu mususu ana handicap wana mais à partir handicap wana ndezamba otombola ye comment na Vonette boye c'est une fille aza belle de figure bonne elongine ana elongi kitoko aza vraiment jolie elongi boule elongi mabundika lokwa babiso. Mais tout le monde a joué très bien. Azopé sa émotion. En tout cas, vraiment, je suis d'accord avec Bellevue Kandi TV. Bellevue Kandi, en tout cas, I'm happy. I can tell you. Oiloko sali oyo. Tout le monde mwana mususu abimi wana mwana leya mwana salaki accident. Yepe kutu likoleza ya kokata la kutu ya makazi. Oh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tomoni artiste na pièce au Vonette
bazo incarner rôle na bango bien. En tout cas, baopé sa kanda, baopé ses émotions. Oui, c'est ça les artistes. Donc bon ça comme le la réalité. Na film oyo, muto opé sanga kanda lo wa Naomi Azade. Naomi bana ya papa on l'appelle comment papa na bosani kombo na ye. Mobali ya Marie Hélène. Papa JR. En tout cas, Naomi a joué, a tapé. Pour Naomi, on peut so kanda pour so ko bete mbata. C'est ça l'artiste. A opé sa yo kanda. Zo sa makam loko eza réalité. Félicitations, vous avez tapé. En tout cas, vous allez en bien. Vous allez en bien. Yemoko Vonnet, ça a joué bien. Maman, maman on a ni commune maman Marie-Jeanne Bololé. En tant que Coco, a so joué en opé très bien. Merci beaucoup vraiment. Toi, on a posé l'artiste na biso ba mataka niveau. Boye vraiment de bo mata boye libiso bo sali eloko to benga ngo la différence ezate ke bo sala ga ba pièce moko idée moko bo bima hors de l'ordinaire makambo bo sala ka déjà ça histoire moi c'est ça qui boye mon bal la sali moi si mabe famille non bo bimaka au moins ce côté eloko Bellevue yenango eloko pe ya sika bon d'après ngai hein pour pas tout muso ba ke eloko sikeza wana te mais et le quoi sali ameki ko valoriser ba personne handicap pour ba to mususu biso ndeti ba congolais to monaka que mo tout ce kaza handicapé a na droit ya vite aza nothing na société non biso ba africain to zala bongo pour na biso donc mutu pour bonga na vie pour zala bien il faut zala ka makolona maboko non ezana ba to musu aza handicapé aza boss so botali pa botali et pas mindele. Bon mon ezana ba couple mususu mobile azana makolote ana maboko te mais abali mwasi aboti pe mapasa balakisa ngo pe na ba Facebook ezawa na ba YouTube so bokoti bomona. Donc mundele alinga mutu te pona apparence physique. Mundele alinga moto pona motema. Mais biso ba congolais so ko moni mutu akata na likolo akata na liboko do omoni aza utile na société te. Mais Bellevue eloko asali en tout cas et enseigner batebele. Film comme il on a soukate, mais tout comme on a déjà impression film ezo pesa ezo kende bien. Tomoni bana ya tomoni bana Serge oyo mwana na ye ya liboso azali Vonnet ba mapasa bazana zemi ya mobali moko. Donc vous voyez comme ekendaka. Ya on a mo qu'il faut valoriser muto. Soki ozo sala mabe pour dénigrer muto, nzamba confondre yo. Vonnet lelo yo. Tomoni nani kisa mobali na kombo na nani bo excusez nga so na obosa na ba kombo hein ba koza ba théâtre pe ba leki ebele mais ba kombo mingi na okangate mais Vini Vini alingi ye apesa ki na impression que non on dirait alinga boya on dirait aotala non moi si yango mais to monique histoire ezo kende bien Bellevue et Vini andimi malgré famille na ye Bazako boya. Mais ye, en tout cas, a aussi l'effort à convaincre la famille na ye. Au moni monte masoki elingi. Elingi. Ota la ka famille te. Famille nanga ba lingi te. Famille nanga pourquoi? Famille nanga en tout cas, famille soki famille elingi te. Mais yo moko soki kolo makambo. Monte meza place wana convaincre famille na yo ba olinga. O c'est important que zana mwasi kitoko. Ozana moi c'est ma colonie balé moi si une très belle femme beauté fanda mais azama kambo malonga te azape moi c'est destinée te frère Patrice hein tous exemple il y a frère Patrice est-ce que bato eria botamaka na vie eria botamaka na vie andimaki est-ce qu'il y a andimaki que non eloko boy ko komele na vie est-ce qu'andimaki non abotama bongo abotami bongo et ça nzamba lingaki to condamner nzambete mais lelo frère Patrice malgré bato ba finga na ba façon nyonso mais lelo oyo abala mwasi maman Esther mwasi kitoko tala bana babimisi nzamba ye barandenga kila bato ata Vonnet wana tozo mona wana lelo oyo tozaka a mobile obale kaka ndenge azali wana bato bazana makolo na maboko na mai na makila na misapi nyonso au moins on peut Vonnet au bal à liboso na bango. Et ça bongo, et ça likambo grâce. Frère Patrice Yewana, asana bana combien? Abota bana 4 ou 5. Tala bana kitoko.
On dit que papa bango na défaut na maboko. Frère Ronik oyo, frère Ronik. O ayembaka. O azalaka likola vélo. Bon mon ndenga zalaka. Na nyandimaki un jour na forme oya ye. Na ndenge ya zaleli. Na nyandimaki non un jour Ronik wana ko soit vilelo. En plus azana mwasi. Auti ko fiancé ko bala. Na nyandimaki. Yango na vie ya to seka batute. Franchement je vous dis, na vie to seka batute parce que oyo yozo seka lelo. Oebite ke lobi elo nye komela yo. Okoye bakate na vie na o. Elo nye komela yo. Nzamba likolo nde ayebi ba vie na biso. Destiné na biso, c'est Dieu qui connaît. Parce que biso to osala makambo na lokola yo kaka. Lobi oyebite. Eza na batu musu babotama maboko na makolo mais lelo on se retrouver likolo moko makolo ezate maboko ezate. Vie eza compliqué. Koseka mutute. Frère Ronik. Abotama pesa témoignage na ye. Aloba en tout cas, famille bandolo ba ke ba bwaka ye, utilité na ye na mokili ezate. Mutu aboya kosala nini. O aza eloko ba bwaka ye. Mais ba parents tellement basaka na bolingo mwana bango malgré défaut na ye. Ba obenga ye eloko. Mais lelo le frère nde azo prendre soin ya famille na ye. Après sa témoignage ne na lela. Albi malgré état na ye. Abando teka na cabine. A supporter papa, maman na bande koné do bazaka lokwa 8 personnes na kati studio. Est-ce que bon na témoignage wana? Donc babilo kwa boye, et ça babilo kwa enseigner biso. Total aka ba théâtre te poto sekaka. Ko seka, oui, on peut rire hein pendant long la stress, mais il y a d'autres choses. Babilo kwa boye, il faut enseigner à bato. Total aka ba théâtre te poto mona bato nde bazo lata, bazo seka, bazo bina. Mais autres autres les a pour enseigner biso to pesaka bato, baza pembe na biso valeur. Oui. En plus bato bon baza matata hein. Bato bazana ba défaut makasi bongo mingi baza matata. Bakoka, surtout bakoka. Nga na ebi na voyageur na kenda Braza ba série wana na zana na Congo. Na kenda Braza première fois na ke Braza na kenda so babilo na kenda na ba bato minene wana boyeba ba série wana ba 2011 2012. Na ke tokyo so babiloko na Brazzaville na bato minene wana bato wana ezaka bakoka na bakoka bandeko na ngai. Bango na bango baza matata. Donc bango na bato wana kutu avant na bandoke na cano rapide. Camarade na nga memanga yaka tokende ba cano les ba cher toke tokotaka na bato za moins cher. Tokota na masuwa soki bato. Bakoka full na kati bango na bango. Donc ya zaka soko talia ko soto le akanyo kashina lekolo. Baza matata. Na ebité soki za kanda soki za radi en tout cas na ebité baza compliqué. Mais ba senganza me baza la bongo te. Eza batu musu eza maladie. Maladie comme ça handicap na vie. Batu musu akondima te ke azala bongo. Donc yango soko moni mutu ko sekate. Ko sekate oyebi lobi na yo te. Oyebi te osuka ndenge nini. Oyebi te bana na yo. Okobota soit atobota bana ya bana na yo. Donc c'est ça. En tout cas, Vonnet a joué bien. Félicitations encore une fois de plus. Belle Vie TV. Toi, na posa, bastar na biso, artiste na biso, ba la biso biloko asika. Pour ba théâtre, eza belé. Théâtre, eza belé. Mais ce qu'on est belé à ba théâtre, o eza wana. Bon, ça la paix quand même différence. Pour tout le monde, ba histoire, moko. Et comment ba théâtre, moussou, au talibre, au zappé, na, au talika 1 minute, au zappé. Au monde, la loko, moko. Décor, moko. Bandaku moko elembisaka. Bon mais quand un peu ko bimana à l'ordinaire. Et ça ba film mususu bo tourner ngata na zamba. Bo ki ata na mangenge na ba zamba na ba mboka bo tourner idée moko bien. Po ça ke loko moko mon artiste oh awa. Azo o mona ke loko moko. Donc toi na pour ça ba diversité ya ba histoire de ba théâtre. Bobby malora basila ba beta ki trop tard wana wow o senti film wow o kaka poso otala ba Belle Vie biloko ba beta ba kin makambo wana wow idée ya kitoko
eza makambo moko ezosala na mikolo tondimi yango c'est une bonne chose oyo pe asali oyo toboya yango te bango nyonso baza bastar na biso yango nalobaka oh belle vie nasila balobanaka te ok botika bango balobana te na ndenge ya media me na kuzu boye nga na conseiller bango balobana po mpe soki boye na ndenge ya internet balobani baconcurrence wana ekosila makambo ezalaka bongo concurrence loyale ezalaka po permettre bino bobosser encore dur makambo ngo ezalaka bongo obosser bongo nezalaka. Merci beaucoup en tout cas Vonette. Nga na biki nzambo pambola yo obala na théâtre hein. To biki dans théâtre bobala na vini parce qu'on a déjà vu la miniature et na normal bo nzambo peso mobile parce que comme on a aza make-up artiste. Bato bon pe bakanga maboko te azana talent moko nzamba pesa ye e gangaka. Na kinebi na sana maman moko émission si je me trompe pas azalaka na makolo non azalaka na maboko mais maboko ekatana ba côté ba na katikati ya maboko awa mais maman na soka simbi pinceau ao dessiner yo azape ba Facebook awa soka simbi pinceau azo dessiner o sepela na ye makasi wow okoloba wow do bana grâce moko talent moko nzamba pesa bango. Donc, vie est compliquée. En tout cas, merci beaucoup Bellevie TV. Bon, balandaka, Bellevie TV. Bon, continuez kolanda Bellevie TV. En tout cas, ba histoire abonde tozo linga. Donc, ça tient que nos moutons ça musane na passion. Tu es que mbongo batonda kangote. O ça la pona mbongo, oui. Mais ko qui s'appelle en plus na ba vie à bato, conseiller pe bato. Et ça la rappelle eloko moko. Nanzela pe ba théâtre na biso o tozo mona. Tozo acquérir connaissance moko ya makambu mususu peut-être tozaki na ona makanicité. C'est vraiment une bonne chose. Et loko tozo luka na théâtre yango wana. Bo s'épanouir, bo ke deliboso. Toza na posa bo suka kaka na Congo te total abinoka ba congolais à l'étranger, total abinoka na ba YouTube te. Toza pe na posa lelo, to fandi pe na ba TV5 total libino, to fandi pe na ba canal Sat na ba TV ya ba différents pays. Total Libino, na DSTV, Total Libino en tout cas partout. Et on s'en la biso bien. En tout cas, félicitations. Vonette, tu as tapé. Au jouer rôle là bien. Pierrot, Nakasiwana, en tout cas, joueur qui rôle bien. Pierrot, qu'on a joué. Moi, si à Léa. Mobile à Léa. Yega ko China. Aboya qui Vonette, qu'on a pas un handicap. Au yo, qu'on a moins Léa, à un handicap. Donc, c'est ça. Vie et ça bongo. Oyebite mutu nini onzamba ko cha na chemin dans mamango ya théâtre eza théâtre congolais. Oui, l'épanouissement c'est bon parce que moni presque tout le monde a commis na chaîne naï ba mutu nyonso commis na production. Oui, et diminuer to ya matolo pour artiste na biso comédien to yeba bango ka bato matolo il faut ba beta bato poto matolo to yebi bato mususu babala bakenda ba poto ya loyenge akende ka po amona poto. Yango mingi ba comédien mingi bazana ba poto na mabale kufa bango moyen pas bima sur scène ezate po bato ba histoire na eto ebi bato musu basala ngo kaka azo sala kaka adima bimana mobile moko poto po kabeleka moi 200 moi 300 ba artiste ba comédien basala succès ya kala mais lelo oyo yo bete la comédien li solo à $100 200 bango moko na ba tournage na bango basala par jour a koki ko se retrouver atana na 4 à 5 tournages yemoko azanga $100 te mingi pe ba na ba chaîne na bango à YouTube ba sala ba gag ba filmer na bango bon se retrouver ba dina na ba ke poto ba zonga ba Bellevie to mona ka une fois aux États-Unis mais na yebi ke so alinga kende poto azanga mbongo kende poto te si la bisalu ye wana to mona ye kwenda futuka yepe première fois na ya kende poto mais to moni atamboli na ba pays ebele. Oui, tu sentir que non évolution c'est ça basta toi na posa pe basta ya minene babima monde peut découvrir que non au Congo il y a aussi des artistes comédiens qui jouent très bien qui tapent oh ba beta ba frappa capé toza na posa nango. En tout cas Vonette toze le quoi bien tozo zela vraiment le quoi bien boye la biso et kosa la biso vrai kitoko donc film je sais que est aussi la bien. Coup de chapeau à Bellevie Kandi TV et à son équipe parce qu'il y a d'autres choses. Toi, encourage à Kaka,
en tête c'était en tête c'était toi encourager rapper bateau baza sima bateau caméra bateau bazo koma ba script ba technicien bateau son en tout cas bateau baza na sima wana ba équipe technique toi encourager ka po son bango bon ça les lots côté Bellevue ça les lots côté donc bango ba filmer bien ba monter bien pour imager ça la bien en tout cas coup de chapeau na bango nyonso biso awa bibichu momo officiel to lingi bino vraiment ya trop nayebi ke bo s'abonner massivement pour recevoir news ya bien ba analyse ya bien intelligent et mature. Merci beaucoup na ba abonné intelligent et mature nayebi ke boza wana to continuer toujours ko la bino musala bo s'abonner massivement bo partager bo tika ba like ba commentaire na bino ezo sala ce que to se communiquer. En tout cas nga po na ngai na sukia po na nga vraiment na sukia po na lelo bo continuer toujours ko consommer série Nabino Vonette, tu que Bellevue a payé maraté. Il a payé maraté. Azaraso qui a frappé Koto après quelques temps, après 2 jours, a tué série à Sika. Donc ça dit que non, mouton sala musala na ye. Parce que mongo pesa, pose à la paix, bon, il faut en moyen. Ou en bon, on a dit que non, après une semaine, donc chaque semaine, on a la tournage à Sika. On a l'émission à Sika. Et c'est bien. Et c'est épanouissement, évolution. En tout cas, merci beaucoup, Langa Théâtre. Merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.